Aigle. Wouh. Tangos. Toutou.com. Awa Mosenzi raté. Awa Mosenzi raté. Mosenzi raté. Awa Mosenzi raté. Apana Mosenzi apana. Alain Bolengue, le futur gouverneur. Anti-Mosenzi. Awa Mosenzi raté. Parole de papa chéri. Y a rien en face. C'est le maïs. C'est pas pareil. Oyaki komela, silisa kende. Oyaki kobina, silisa kende. Oyaki kolinga, silisa kende. Oyaki kolangwe, silisa kende. Ah, kamata, mama, benga, zoome. Allez toucher position de caméra. On va zoomer. On va zoomer toutes les belles filles ce soir. On va zoomer toutes les nanas ce soir.
lokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santa mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Hey, Zambé, yo. Il y a eu pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la règle au kuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province dans mon lait, le PD Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pommade Awatoza. lokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata